s'éterniser na mambu ya frère Mike Kalamba ité po déjà eza libala ya batu tozo mekaka koloba ndenge tozo monela makambu na ko souhaiter bango bolamu soki possibilité koza bazongana on va pas s'éterniser là-dessus azonga lisusu te akokufa neti oyo otako boma mwasi na ye matute mwasi ne tango abimaki alobaki ni bongo papa matu yenda bomé mwasi na ye yenda mutabomaki mwasi na ye tango mwasi na kimaka libala alors alekaka na bitando moke na ba Molière mais après azonga ki ko démentir et puis suka nango akufaki te tabaki matu alingo boma ngai mbo soutenir na suka ayekoloba na linga matu makasi apese na lipwepwe mais tuko bakoboma parce que film wana aliaki eza moke ya solo wana bongo ba propos o eza ko engager kaka biso bino pe bisika bozali ko landa biso bokoki kotia na critique si vous êtes d'accord avec nous ou pas bande ko ya église frère Mike Kalamba ito insulté te toza biso no so bana nzambe eza scandale na milieu ya na sina lobi ba boteli film ba commandement mama c'est ça yesu yemoka kitabo toli fumba commandement balobi yesu esi kitabo toli fimbu ya commandement alors kita vous ya rotala soki boko soutenir ou pas bongo toloba na mpe makambu ya ndeko abiso pasteur Moïse Biye oyo atungisa mingi mikoleleka kezaki gege ko kitabo mata gege ko kitabo mata disons nzamba longisa ki nango point d'interrogation mais likambo anelala ki quand même mais bongo leo likambo susu elamuki ya mwana wa biso Eliane Bafé no kitoko oyo wapi azali makambo zali bon à niveau ya tribunal entre yena pasteur Moïse Biye viol sur mineur tout ça là Eliane wana na kotala ndenge na landi likambango Eliane il faut nanu bakanga tata na ye na mama na ye balekaki na etando muke. Mais est-ce qu'il devrait, est-ce que les parents fallait vraiment bimisa mutu bongo na makambango? Mais baza ba parents irresponsables batinda bana na kindumba. Yo ebite na Congo komandenge wana. Okokuta mwana mwasi na baboti, mais mwana na ndaku na ye. Oto bengi chambre na ye. Yaza na VIP. Ya ndenge balolenga ba Eliane wana. Pour qu'on la paix, parents, na mode de vie na bango, tu sens que c'est pas aussi spécial que ça. Mais par rapport il y a standing wana topé à célébrité à pasteur Moïse Biye et que moi na nazaki concubine na ye. Ça et c'est deux choses ça quoi tant on a boutou côté la parents na ye bon to yebi d'une manière privée to yebité ezueli na bango mais na ndenge ka tozo mona pour analyse tozo ça les a ba fait o tozo mona na ndenge tozo mona lango et ça un peu lokola baboti na ye batindaka mwana na ya bango na kindumba mais yeba di ba suspecter que abima pe na clip ande kona biso Koffi Olomide ana lukaki na la clip bango na limemia na loko mona net ye mais yela ko loba yete. Je pas à confirmer là-dessous. Là-dessus, mais Koffi est moko. Azalaka na kombo batuwana. A koleka netando. Aloba sokoza Eliane Toté. Bon, message est à lancer alors. Koffi Olomide bande bazana Koffi Olomide bokomela ebo ebisaye to lingi réponse. Est-ce que oh to mona na clip wana eza Eliane Topé Eliane te. Bon, revenons à notre mouton concernant Eliane na pasteur Moïse Biye. Encore wana Koffi wana nete Eliane donc aleka ayebisa biso. Ouais, donc tozo zelango bongo concernant kasi dossier ezali bongo na tribunal. Est-ce que vous êtes d'accord que pasteur Moïse Biye est pour quelque chose ou bien ozo innocenté par rapport à ndengozo monela mambo ezokene na lobito komi na temps de la fait nzambe ye moko komi kokita na boto ba bato commandement na ko innocenté ndenge nini parce que batu baleka ni lelo lobby bakangi deux personnes basiste ba membre balobenga ba membre ya bureau na e policier atangi PV major Mobimba a lobby bayibaki telefone na Moïse Mbiye oyo na kati bapibiaki mitakala ya basi yo landiango te eza na YouTube eza na ba chaîne nyonso ba nudité ya basi nyonso ezobima bazwaki yango na telefone na Moïse Mbiye c'est confirmé donc par là tout confirmer kaka disons lui c'est quand même un pasteur lui bakuta mamba bongo Azan motuti. Azan motu. Azan posa nzoto ebele. Mais posa nzoto moi ezaka ko bala Bible loba non? O azo brûler a bala. Shiko oyebi ba ko lakisa motaka. Ezalaka ndenge nini entre moi na mobali.
ezaka ndenge tomonaki ndeko ya Eliane alingi osukola le mosusu mobali na yebisaki olingi osukola lakisanga nzoto te Pasteur Moïse Mbiye po Eliane alobi ke video wana tindelaki yango nde Pasteur Moïse Mbiye ndeko Moïse Mbiye nde moto alobaki lakisa ngai te bongo ezalaka ndenge nini ezalaka ndeko moko ifo aloba ndeko lakisa nga. Mais comment est-ce que yo kasi pasteur obala te soi-disant Nzambe apekisaki yo Dieu t'a arrêté? Soko tolandi Jeff Fonge on a ba impudicité. Ndeko qu'on se le dise. Ya c'est pas normal. Et là normal te. Bandeko wana Nzambe fala ki bango na poasa. Il y a rien à commenter là-dessus, c'est confirmé par la police. Et le membre le proche de Moïse Mbiye bakangi bango police atangi PV alobi bazwaki ba image wana ba partager na réseaux sociaux yango ndeli kamba bakangeli bango. D'accord. Biso tokoloba soni o mutakala nyoso tokomona na oya sono ya lokuta tokoloba yapi eza ya solo. C'est clair. Donc d'une part pasteur Moïse Mbiye a quand même na part ya responsabilité. Pour moi il n'y en a pas battu mais dès qu'on a dit ce peu Eliane il peut aza moi mbilinga po ba ajo bazo pesa wana na makambo azo sala longueur ngai problème ya Eliane yena ba parents na ye eloko nan bala ko welela nazonga mwasima eza ba intérêt oyebi nenga sala ki clip na Moïse est-ce que Moïse a pesa famille mbongo basenga ye mbongo Moïse afuta mbongo. Bamonaki elobami na ba émission tozolanda ki afuta bango te tapesa bango mbongo ba parents ne bandimaki abi bongo to joie te moi na biso lekaki na clip. D'accord. Et secondo bien que bazalaki mwasi na mobali na kuku mais ka ekoki aussi la ndenge wana te yo parent oleka oloba abimaki na mwana ngeza viol sikozo ko s'attendre na nini ba dédommager yo obi eza biloko misatu. C'est cette finalité pour moi na ça déjà ressemble et tikalika ba dédommager bango la et bon na clip tango ba yeba kite ba senge mbongo poani eloko ba boti ya Eliane balingi mbongo makashi bango nde bato baza kotinda mwana na ye na makambo nyonso toti komona awa eza ba boti na ye parent ya solo akoloba mwana nga kutu na kobeta yo nobi biloko eza maliboso pe ya suka vanda tolo bilango te po eza scandale pe eza d'abord c'est la honte donc comme na yo stara mutakala interview débat conférence ba point de presse tout ça là na avocat na ye ba journaliste ba ça ba otuna ba question mais ndeko biso Moïse Mbiye kolanda mambo nyonso ndenge lekaki azaki même pas au pays azaki libanda ya mboka pe avocat na ye bazali kolanda mambo nyonso mais na nde tozolo ba boesiko akiti na Congo. Après nanu kokende kosala ba finissage album na ye Triomphe Otozozela akiti na Congo ozo mona ndenge kokita na Congo na mona ezaka ndenge moko na héritier parce que héritier pe avant album na bima to mona ki pe na mutaka na mwasi je te lâcherai pas je te lâcherai pas abimisi misu neti démon maman ya solo na suka to moni pe Moïse avant pe album na ebima parce que héritier pe okenda ko arranger album na Moïse pe tant makambo ebimi Moïse pe ko arranger album na donc elakisi na yebite bango moko ba yebi makambo ni basalaka eza ba buzz to eza mambo ya solo ezokomela bango déjà non je ne pense pas bango ba yebi place ni ba kota mais loko msuna na kolobela ndeko Moïse Satan aza mabe obi Satan asoka lingia déstabiliser yo to besoin na programme alongolaka mutu mayele o to benga kabwanya na sens nini soko nga Moïse na linga otika dossier ngo evanda oke lisusu okangisi batu wana tangu baye balakisi bango na itando bandimi ke bango nde basaki partage ya vidéo wana bato bazokangisa wana eza réellement ndeko Moïse Mbiye nde azokangisa bango mais balobi Moïse Mbiye nde mtafundi bango c'est officiel eza PV mobimba donc ba film nyonso eza lokuta eza ya solo par rapport ya déclaration à la police ya PV to confirmer que non mutakala nyonso ya Moïse Mbiye. OK.
Bon, Bande Balandi, à vous de venir critiquer aussi, commenter. Nous avons assisté dans une émission. Bon, scandale, on peut comme mingi pour ce tobito cité, donc nous avons milai, de konabiso, ou artiste et comédien Herman. Ouais, ça qui n'a biso l'autre fois, Anna Kersville. Nani Michel Bakenda tout ça et puis beaucoup plus ils ont ça mais Herman Koutou aza artiste comme mais abala azabala azamobala libala ouais abala ça les mais du moins tant le kobeleki akimimbangu la TV a s'excuser et nous qu'on a toujours remarqué que les gens basala nzambe pour les scandale en temps normal baza batu ya roleka atapona mœurs. Ok, il y a bandeko oh pour ba TV oh ba internet et comment on accessible à na bana na biso miki. Tant ba scandale bongo zoleka pourquoi pas bazoleka basala talo quoi Herman ba s'excuser bongo to wana pesant la malamote. Maman journaliste na ko répondre au boy. Maman na biso libanga lokumo ndeko mono Richard. Ezali boy. Ndeko Herman Yé azamo pagano. Nani o confirmer qu'azamo pagano. Oh. Pour les Camerounais comme il quoi ba chrétien pai, ba pagano pai. Nzo kande so holandeli de Herman pe akendaka na église dimanche tant mususu pe e obeta Koffi Olomide akula. Mais ta place hier sur bana osala miracle. Na ba pagano bazala kit. Ça c'est vrai. Eh. Mais sauf que Azan a caché on a été ya basali ya nzambe na ba Mike Kalambai pour ya ba pesi penza scandale makasi mais hier étant artiste comédien simplement ba ebi était na makambo nzambe kili akimi mbangu na nyonso et touché mers et loko na ko ebisa bandeko Herman akimi mbangu aleki na etando asengi pardon. Héritier Pewata, à l'écart qui a 5 qui pardon, oh, bah on est basé considéré comme païen. Comment est-ce que païen, kasi, oh, vous considérez païen, bazo les cas pardon, et bah ça, on a bazo senga. Yo kana pesa yo ya no. Herman a l'équipe à 5 pardon. Est atiki. Je signale que Zakaya Michel Bakenda pour Moïse Mbi et Nafra Mike Kalamba et Tomoni Bamote. Michel Bakenda là entre parenthèses to lobelesima. Ndeko Herman a l'équipe à 5 pardon. Est-ce qu'atiki n'andimité parce que azana no mopagano et vous allez regretter mopagano ko regretter à Leli à sengi mawe pa nzambe mais Herman a sengi pardon et pas ya bato est-ce qu'atiki te awana mboka Amérique ba benga ngo showbiz ça ba showbiz na ye alors gagner ba mbongo na ye ça ba showbiz tokolo ba epekisa mite tokota pe na privé na ngote mais tango ebimi na miso et comme ya biso nyonso nde pesi mabe nde tina wapi ndeko Herman na lekai na TV kosenga pardon bongo po ani te mosusu ebimaki ya liboso ya mibale pe ebimaki ya solo ndeko Herman nde akotisa mutu na kati ya tono mais ezalaki disons la même vidéo eza même place même c'est-à-dire même c'était au même moment mais vidéo des obima na ba étape par étape maman mais ezalaki basi yango kaka wana ba ezalaki basi mibale mais ezalaki même place de ezalaki tosala émission ya liboso tosali on a plateau yote oyo miba tosala ngapi na plateau biso est-ce que to changer bilo te totikeli kaka biso ndenge moko pele mosusu bango pe basalaka na bango eza plateau na bango. Ok. Bon, tout le bakati za film, to base na bango, to ndenge ni mpo ekomela biso kasi scandale boye na te. Eza showbiz. Ok. Bato bayebi showbiz, bayebi. O efutaka mbala moko mutu, bomoni mutu aza na bambongo ebele boye place euti te. Donc de Herman, to lukisa yo po ndenge balobeli showbiz c'est que mbongo ekotaki. Moi muke ekotaki. Bongo kasi ndeko Michel Bakenda. Soko koko lancer ata moi message moko po bayoka na bango. Ti to sala ba analyse bayoka ka. Et puis bayaka na ba Instagram bazoya ko koma, bazoya ko répondre biso d'une ou d'une autre manière. So ce koko yebisa elikam. Après ndenge to monaki azo se masturber devant caméra et puis ebimi et ça les scandales boy nini vraiment koko yebisa. Et les Kelinga. Oh, bah, pesi bandeko Jeff et Fong, je m'excuse, raison. Pour y aller à la TV, à Papa Bango, Bandika, tout ça là. Voilà. Mais les gens ont raison. Normalement, il va aussi me battre avec Jeff et Fong. Bandeko, na musonani, oya Congo, ana. Roger Baka. En tout cas, ce que Simbi Bango, comme on a Canada Nzambe. Mais, et les Kelinga, on a dit malade. Et les Kelinga, na meki kotanga bola muna Nzambe. Michel Bakenda.
Michel Bakende Bolamu eleki ebele. Bolamu eleki ebele. Bolamu nde yo eleki ebele. Nzamba sala o Bolamu. Ye wana ka bakutaki na scandale ya Abed Achour na de kona biso Eric Mandala aso embele bango dans sa Abed Achour et tout dans sa boss dans sa millionnaire. Ye wana isu bakutia maman. Est-ce que baza vraiment basali ya Nzambe motu nezotuna? Baza basali na Nzambe mais bakotine na loyenge ya mokili. Parce que qu'est-ce certain là un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Michel baza basali na Nzambe. Mais bakomi na mission ya diable. Parce que balingi kaka mokili. C'est ça. Kibonga ye bomaka. Ndeko nanga Michel Bakenda na ibia la vraiment mosali na Nzambe ayo kaka. Parce que baseya bana kolata ba montre minene. Azalaki penza na oya Nzambe. Mais tant que azu veste à taille, montre à taille. Makambo baby. Mais eza maïté, yo poza no maïté. Senga bolimbisi Nzamba bolimbisa. Ko eza mabete, kasi ko ya kotika na sende eza mabete. Parce que ba oya Nzambe faut pas ko mbala sambo. Batelema mbala boni. Mbala sambo. Lem so ko ka mbala moko to moni. C'est ça. Donc on attend otikal na 6. Donc répands-toi. Senga pardon, Nzamba kosunga yo. J'ai confiance parce que na ebio. Et là on a ba sentiment quoi. Tu as aussi droit. Au-delà de tout ça, bazaba humain, tout ça on a écouté comme la bango, on comprend. Mais le zo ça la passe, les alika nandenge, ils ont comme ils ont scandalisé peuple pour ils ont bima. Na misu ya batu balingi ndembo makasi batu. Yeah. Donc soit ozo sa ela Nzambe, soit otiki hypocrisie au rejoindre bongo ba wata na ba misusu ba faire o ba yeba na bango déjà position que o linga koza na sima Nzambe ozo bata ma sima Nzambe entre ta makambo ezo bima na kombo na o ezali bongo malamu te. Ndenge pa bobi alobi que basa Nzambe ba ko ya mbala sambo pe ba telema mbala sambo. Koko ya eza mabete. Kasi koko ya kotika na sende comme mabete. Tango ko itelema popola continue course. Pas tout comprendre réellement bozaba na Nzambe. Koleka la moindre des choses, moi je pense que koleka. Mais quand on était mec à notaire. De ko meka lui pe ba nouvelle ezate. Ah? Mais ba nouvelle aux années nya saison on est pas une. Comment ça? Azonga pa yo zo confirmer. Mec à nous ko bala na ko bala. Ya bala kaka. Oh, abali les sauces. Abala te yende ko ba. Bango nyonso balingi ba intérêt biloko mokili. Mais tant Bible zo ko divorcer wana. N'est-ce pas Bible zo pe qui ça divorce sauf en cas il y a adultère ou yo mokonde ou ko décider ce qui otika to tant on peut otiki ezate po bala mususu de Bible zo lo ba fozela tant moko ana ko kufa ndo komi éligible ko ba susu ko na milieu chrétien nini ni ba divorce kili na ba frère na biso parce que quand de l'Éternel est scellé ba so banga Nzambe te obi musicien soko bandi sika omona okota ba jeune ba lozizila ba nini akoti na profondeur Nzambe tango ko matisa ye akanso ndira komi likolo Nzambe na moment na siko mo luka biloka mokili ti oya ko saila Eric Mandala danse emekanu toyebi akendaka poto mwasi atikali non de ba jibe bazo saila Eric Mandala danse ningi ba Michel akenda bazo saila Eric Mandala danse tant de la fin maman tant de la fin ba viana bango ba jibe ba karwana o ba mituka ba baza baningati baninga musique ya mokili na musique ya Nzambe na Congo pour le moment bango nyonso bakoma baninga eloko ezanga pona ko gagner ba âme to baninga wana nde bazo gagner bango bazo bimisa bango pembe na Nzambe nabi poko zape muninga na païen eza mabete mais seulement si eza na but ya komema ko gagner âme soko totali ndeko jibe to weranson bango babinisaka ba pagano te so totali Eric Michel Bakenda ba Mike ba Emekan bango baza kota Nzambe pona balongola ba païen wana bakoma na bonzambe eza bongo te mais tango bino siko bozo sala ba bêtise boza neti boza ko désactiver bana na Nzambe bazonga na bango lisusu na mokili eloba na ngonde ko jefe fongi beaucoup zombata na Nzambe ya solo wana babi ndeko fongi ye aza mosa Nzambe solo te mosa Nzambe ya ba désordre tout ça là yebo kuta uta la mokili tout ça là mais comment est-ce que yazo les casos juger basa na Nzambe avec beaucoup de dureté tout ça là Bible lobby to juger bango selon la justice Jeff et fonga ba vraiment mosa na Nzambe ndeko na biso na mususu
nani Roger Baka tolanda makamba loba ayiba sana nzambe moko minene bakufa na limite bakufa to bakufa te ayebisa ndeko Michel Bakenda boye abina monyo podium moko na bato wana sala bokebi ayoka te melo to suki wapi. C'est ça. Donc ya ndeko Jeff na ndeko na biso mususu na bala vraiment basali na nzambe mutu akosimba bango mpona pena kana na nzambe. Ok, mutu akosimba bango mona kanda. Ya nzambe che bango wana mpona prévenir biso bana na nzambe to ikampiko mpona to kweya te. Biso ba nzambe to ikampiko mpona to kweya te. Je tiens à signaler que nyonso to tozo koloba et touchera biso te. Biso on est là à faire oyo bango bazo yemba pe bazo te ya biso. On met ça en pratique, tozo mi sauver na tango asuka pourvu que to bika. O ezali ba vie privée na bango en temps normal esengeli ko engager biso mingi te po to kozanga te ko beta mabaku so to bi. Mama limbi sanga. Vie ya ba artiste. Vie na bango privé za vie na biso. Kolanda bango tina mozindo. Kolanda oui d'accord mais soki tobi kasi to banda ko imiter bango. Po mingi ba komisa ba pasteur on a le quoi banzambe bazo imiter bango à la loupe. Ozomona. Ça c'est vrai. Alinga sala ndenge pasteur Moïse Mbia sala ki alinga sala ndenge fama ikalamba ya sala ki nde yango tozo beza mabe. Obi verset moko renyaka na Congo. On ne touche pas mes oins. Ba o yango kasi nde banani. Bazaka mibale. Jeff Fongi na ndeko nangala mususu Roger Baka Papa Bobia lobi Jeff Fongi na Roger Baka nde basala nzambe ya solo, ça n'engage que lui. Bo silikate so boza d'accord te bino pe boye koloba ke biso toza d'accord te na Jeff Fongi na Roger Baka, mais jusque là ça n'engage que lui. So to bito vanda il y a tellement à parler que to kwa kosilisa te na moni que to komo kende déjà na suka so to ko clôturer awa et puis to kozonga plus tard pour jusque là to comme na mo ba réserve à koloba to zo ya ba boaka ba verdict to zo la fin de toute chose. C'est alors que to koya pour conclure pour koloba ndenge nini to moneli, mais jusque là le quoi to za na ba tendance to zo la bon la fin de choses. Papa Bobby moi liloba suka poto koma to clôturer émission na biso. Merci mingi eloko na koyebisa liloba suka ezali biso bana nzambe to ikampiko malgré nyonso ezali kokomela biso bandeko na biso nzambe aza kobotola bango babato commandement. Pour le moment ce qui est vrai na makambo penza so tolandi bible baza su basali na nzambe te parce que toko ba Moïse Mbie PV tangamaki à la police eza vérité ba vidéo wana ya ye ngai te eza na YouTube à vérifier ou soit boké na la police na monaki général Kasongo lekaki eloko mosusu ezali tant toko ikampiko makambo ndenge wana ate komi biso totalela kaka Yesu totalela bato mokili te et nakopesa madame na ngambote Niclette oya Bobi et napesi grande sœur nanga Charlotte Batantu Jo Batantu et napesi bana bandalungwa bo soutenir ba chaîne na bino. Voilà, soutenez vos chaînes. Ils avons parlons avec Awandi Peli Solo ya Congo bisika pi bozo landa biso siko en direct. Continuez à nous soutenir. Mbote mbote na bino nyonso bolandi biso de partout. Venez nous suivre na ba page na biso Instagram, Facebook, partout. Bo luka biso ekosala bien soki bozo komela biso bozo pesa ba suggestion soki pe mamba ko lobezali bo ebisi biso to roleka kaka po to lobela ngope plateau ya parlons vrai avec Awandi Topes lisolo ya Congo eza à la portée ya bandeko nyonso oyo nyonso tu akolinga aleka aloba oza libre, il suffit au contacter biso okozala na bienvenue okoya passer message na yo en bonne et due forme. So comment peut okokate opesi biso yango tokolekisela o yango bongo. D'ici là portez-vous bien. Quant à nous on vous dit bye bye et on se retrouve à la prochaine. Bye. Merci.